la mabele. Loposo mwindo to bunde la mabele. Loposo mwindo to bunde la mabele. Loposo mwindo to bunde la mabele. Kelema to bunde la mabele. Kelema to bunde la ekodo. Baindo, totelema, songo pese soko mesona bandako na bino epai wapi bosomi penze bele ko na émission de conscience, émission éducative, émission kelama na likanisi moko ko lakisa moto moindo ya uti wapi, ya komi wapi, pe ya zali ko kende wapi. Ne yango mokolo na mokolo to sala ka fort ko kende ko kundula bandeko nyoso bazaka na makanisi ya malamu na tina ete ya ko sososa et tout le kuto bandeko na bango bazoka libako ko landa biso na manaka na biso baindo totelema. Na mokolo molelo to kosola sur la loi du karma. Mokolo molelo to kosola sur la loi du karma. Loi ya karma ezanini. Moto na moto ayoka déjà kombo wana. Moto na moto pas na ndenge na interpréter ka yango. Lelo to kosola sur yango. Nena mokolo molelo to songisi CGK kukeya. Oyo pete soki mwa tango tokutana kite tomonana kite na manaka ba yindo totelema awa bazala ki penda te zumwa tango pena molai na mokolo malelo nde bango tokosola na bango c'est la loi du karma. C'est jika kokia mbote na biso mbote ndeko mopandi sango tani koka boni ba santé ngeta pona ba santé en tout cas kimezali na kati tumba pe to pesi mbote na bandeko nyonso oyo baza ba mesana kolanda manaka na biso ya baindo totelema na ba bisika binso o bazwami liboso ya ba bitando na bango na batango pe bangonga nyonso ba kozwa libaku ya kolanda biso na manaka na bango ya baindo totelema to pesi bango bango te eji mikolo mo ebele bandeko muso bandeko tuna biso sejika kokia kendaki wapi malgré to bandeko kuta mena awa na plateau ba bandeko mona sejika kokia te les loto bandi betoliki te ba téléspectateurs ya vofa mu télévision ba fidèle ya ba ino to telema na ngonga oyo baza penza na sengo ko mona isusu sejika kokia na plateau ya ba ino to telema sejika kokia la loi du karma. Esa momoko batu balobaka yango yambo na tokota na kati ya musindo nanu karmeza nanu nini matondo ndeko mopandi sango na kopesa biso susu maloba na kolika tango bolobi loi ya karma na kolika eza na kota bapaya soki tokuya nango na ngambo na biso balobi mobeko tolobela ngata na kota wana karma mobeko ane elingi koloba nini mpe ezolimbola nini. Karma ezali malamu tope mabe oyo moto azali kofuta tolo bango ata bongo kokutana na yango oyo eza kolingisa ete maya azali kokutana na yango ezali bambeba to maya salaki na bomoi na ye ya lobi. Donc karma soki tokozala na mokuse ezali résultat ya mai o moto azali ko récolter na kati ya etamboli na ye ya lobi ya mabeto pe malamu na mabeto pe malamu soit aye ko futa yango soit aye ko buka yango soit aye ko futa yango soit aye ko récolter yango to bana sans wana mais mai o ya ye ko kuta to ko buka to ko résultat ya ye ko kuta na ngo lelo ezali te makambu ya sali na tango wana kasi ezali makambu to o ya salaki na tango euti koleka nde na tango koki abandi siko kobuka mbuma ya maiwana nde yango to bengi karma to mobeko ya karma. La loi du karma batu musubi balobaka yango be bayebaka sens na yango te sejika kokia tango lobi ete ezali mobeko ya mabeto pe malamu oyo moto asalaki lobi eleki nde ya lelo po afuta yango soki ezalaki mabe akofuta mabe soki ezalaki malamu akofuta malamu. Maintenant, la majorité bandeko bazolanda biso baza ba chrétien. Ezala ba maté moko était ya makamukolo na mukolo tongo midi pokwa. Tongo midi pokwa mibeko wana était ya makamukolo na mukolo. Balobi ete atako sala mabendenge nini. Atako opikola no nazwaka biloka batu na bomaka mutu nazwaka mwasi ya batu. Il suffit qu'on a reconnaître combo ya kolo Yesu mabe na nga nyonso elimbisami
tango bino bozo koloba karma o mutaloni ya kobuka mais ça na maté mususu pe bazo loba ke soki o reconnaître kombo ya kolo Yesu masumu no nyonso mabe no nyonso elimbisami biloko wana mi baloko ko expliquer on ndenge ndini moto asala ba mabe na kombo ya kolo Yesu a reconnaître yango aleli afukami asengela ngo babolimbisa limbisami na bozo beta kaka lisolo kaka ya loi ya karma eza mobeko soki moto asala malamu to mabe akomaka un jour pour afuta yango soki eza malamu ko futa malamu soki eza mabe ko futa mabe ozo mote esika wana ezo benda contradiction et pas ya batu oyo bandimi bonzambe et pas ya batu basambelaka mokolo na mokolo malobe pa ina bino matondo ndeko mopandisango soki tokoza susu maloba neteni wana na koliki atango bandeko balobaka bongo eza kozanga koyeba yango tozo benga bandeko baindo baya kotanga siku na semono anza loi de la création po bazwa boyebi pe bazwa bososoli yambo to koma nesika obno bolobeli wana ya kolimbisa po biso tokoyebisa batu boye batu esengeli bayebaki yambo na nzambe o biso tobenga tata mokela limbisaka te pe noso ya pardon pa ya nzambe existaka te ingeta tozokoya oke musika boye matondo tozokoma neteni wana nzambe alimbisaka te tozokoma nesika wana tolobi nzambe alimbisaka te o biso tobengi tata mokeli alimbisaka te pe nanu pa alimbisa pe batu te ya kolika eza bongo po soki ezalaki bongo mais alimbisa Adam na Ève te na jardin d'Éden ndenge peut-être basengaka bolimbisité yango alimbisaka bango te na kolika soki basengaka bolimbisité c'est que bazalaki na boyebi wana te bo soki siko Adam na Ève basengaka bolimbisité et bongo siko Abraham po tango basali alliance na kolika ndeko na ngai po botoucher eteni wana tokoluka totangela bandeko bisika o bozali po botoucher eteni wana bandeko bisika bazali na bandako bisika bazali bazwa ba Bible na bango yambo nanu tufungoli na Genèse 17 bandeko batanga ba téléspectateurs à chaque fois bazo pesa ba vexé bino pe Genèse 17 bo vérifier yango na bandako bazwa Genèse 17 ko batanga ko banda na 2 na 4 tozui 2 na 4 alobi boy j'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. Abraham tombait sur sa face et Dieu lui parlant en disant, voici mon alliance, ce que je fais avec toi. Avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Mais, ce que tangi okiti na se okomonaki po tozwa tango TV zangonga nzamba pesaki Abraham mibeko alboso ezalaki nini apesa mwana na comme offrande ya mibale ezalaki alongwa ndaku ya baboti na ye mabele ya tata na ye na mama na ye akende na terre mosusu Abraham alongwaki na mabele ya Mésopotamie akei na mabele ya Kana o nzamba alakisaki batanga na Genèse 15-18 awa tokotanga ngote me bandeko batanga na 15-18 bazotanga na bandako mabele wana yango tobengaki Kana Abraham a respectaki mais tango komaki asala mbeka ya banyama akabola banyama nde esika Abraham akabolaki banyama akabolaki bambisi mais tango komaki na bandeke akokaki kozwa bakorbo wana te po pongezwaki alalaki siko tango Abraham a to cité nde bandeko siko tokotanga ensemble na bandeko kaka na Genèse 15 wana soki bandeko bazwa Genèse 15 tozui kaka na 13e verset 13e verset wana siko nde sika babeti lisolo ya kokabola bakorbo tokotanga te mais biso tozui kaka na 13 yoka siko ndenge Yahweh nzamba azwebisa Abraham et l'Éternel dit à Abraham sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 430 ans. Siko Abraham nzamba pesi mibeko. Toloba akoki au moins 99 kaka po zangisa ki bandeki. Or nzamba yebisa ki okozala père ya multitude de nations. Mais pourquoi nzamba limbisa ki ete? Andimi toute une génération et qui doit boumou na pays étranger. Pour balobaki na okozala sujet à bénédiction et à malédiction. Mais tant wa kokisité, parce que nzambe wana za miséricorde. Mais pourquoi pas limbisa ki Abraham? Alobaki bon ça va lokola okata kino ata bambisi, obonza kino pe banyama. Bon, loko kokisi no te bandeke bon ça va pas de problème. Mais andimi génération mobimba ya Abraham
ekende bombu na mabele ya bapaya. Donc oloko ko asime ke nzamba limbisa. Nzamba limbisa ka te po limbisa ka Abraham te. Basali na alliance kaka pone loka muke. Bambisi kaka po bandeke kako ya kabolite. Et puis volonté na été pongi de yibi. Akoi na pongi bandeko ba mataka ka likolo po TV za ngonga tuko kozwa nyoso te. Biso to pesi kaka bazwa kaka Genèse 15 mobimba batanga. Mais biso to zuka 13 poto la ki tango akokisite na bandeke. Nzamba andimi toute une génération. Eza fixe ni bandela yango po bandeko. Tolobi bandeko batanga ngo eza na Genèse 15 bazwa ngo banda na 1 ti bakita bakomona histoire oto zo beta. Mais biso to zuka 13 kaka esika a sanctionné Abraham tango akokisite na kokabola bandeke ndenga ebisaki. So par là besoin de faire comprendre biso. So lingi batu ba sosolaki notion ya pardon et pas ya nzambe existe kate. Tango yo zo sala mabe soki yo futi ya ngote descendance to bana na yo nde ba kofuta mabe wana po bazaka ni baza continuité na yo. Yango na soki to kolimbola batu atana nature mais maya sikezala kate ndeko na ngai. Lelo poto mona mbula to sepeli to lobi mbula enoki mais mai wane uti wapi. Kaka ba mai uti na babibale ba mai oto sokoli ba mai oto saleli nyonso tango moi ya kobeta yango e mati likolo mena likolo kuna e ko former ba nuage ti tango kiteli biso awa to moni yango lokolo ya sika nzoki eza na mai ya sika te ezaka mai o e mataki yango pe zongeli biso siko mobeko wana loi wana ezali na babiloko nyonso siko tango to kendaka na ba source otoka ka mai osana mo soit to sokoli nzoto soit to sokoli bilei bokolamba to basani bolambeli to basani etango bosopi mai wana ko kende wapi ekoti na mabele siko na mabele wana eke wapi mais yango wana kozonga na source po lobi lisusu kende kotoka lobi lisusu tango kotoka oya osala na ngoni kaka o sali na ngolelo yango po kosala na ngolobi donc mokili ezali plateforme oyo ezongaka ekendaka ezongaka yango kolingisa ete tokobotamaka tango tokobotamaka tokoutaka wapi tokouta na mokila molimo oye kobotama na mokila mosio tango tokokufa tokozonga wapi tokozonga kaka na mokila molimo o tozalaki liboso avant toya kasi tango yo vandi na mokili ya mosuni acte yo za kopose maloba yo zo koloba misala yo zo kosala nde ekotikala na tango yo za na mokili soko futi yango te to o mérite yango te okozonga na mokila molimo soko salelaki yango esengami ke mbeba nango ofutela yango na molimo okofutela yango na molimo soki esengi ke ozonga oya kofuta yango na mosuni okozonga lisusu oya kofuta yango balobaka tout se paie ici bas mais principe yango wana eza moko nyonso efutamaka awa tofutaka nyonso awa na mokila mosuni mpo na mokila molimo kuna eloko mais sejeka mokeya boyokaka mpe yango mwana mwasi moko alongola bazemi mwana mwasi moko dabani asalaki succès na kinduma na kati ya quartier mwana mobali moko alongusisa bana batu bazemi abebisisa bana batu akomaka voir kutu même kobima na basi batu kutu ya bamabala ekomi na ta moko boye mutu moko boye akenda simbaka kisi azoka kisi ya mbongo azoka kisi po banda koteka azoka kisi po linga mwasi azoka kisi po kanga mutu po na likambo moko boye songolo pakala. Après quelque temps, à mon équité, ma camona sala qui est amabe. A joué décision à big et que conseil dans mon limbi c'est pas un zambi. Aka sali tubela. Na kati ya tubela lobi ba mabe na nyonso ba sambele lié ba lobi ke au combien kela mu yasika. A kokene voir même coup na baptême. O ela saka combien kela mu yasika masumu nene so limbi sami. To procéder wana nyonso na to lo bakeza ba masolo moko. Soki to lobeli to ninge to sala la ngoto lobani eza ignorance mutezo ko attirer biso to lobake mama sumu wana ezo limbisa manzoki en réalité limbisa makate to ninge nini se jeka kokeya na kolike ndeko na ngai tambi ba yindo bateya mi mabe pona nini po ba yindo bavandeli te na botata mokili bavandeli na kati ya bosata na oyo eza lokuta po maema so mundela yaki na mabele na biso ezalaki te pona bolamu na biso kasi ezalaki pona kokunza biso po bango bazala ba maître na biso. Soki ezalaki bongo ndeko wana longoli zemi akangi mwasi na kisi to pe na epa ya nganga bosali musala na baninga yo meli baninga olingi ko bénéficier na yango soki noso ya pardon ezalaki apôtre Paul ndango te ya bango ngai te ya wana ingeta ya wana bandeko bisika bazali tozwaka Galate 6 tozwi 7 tina 10
na koliki ya bandeko bazo afficher les biso ya mwana batanga bango moko na ba bible na ba téléphone batanga bango moko na ba bible pombala musu ba pasteur na bango nde bazo kosa bango mais biso total la sko ni apôtre Paul alobi na verset wana apôtre Paul apôtre ya Jésus Christ apôtre ya Jésus Christ makamba lobi yambo biso to ko masko ni sika wana ya kolimbola bino apôtre Paul alobi boy na Galate 7 alobi na Galate 7 alobi Galate 6 verset 7 alobi ne vous y trompez pas, on se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Et si nous nous relâchons, si nous ne nous relâchons pas, Nadis Balobi, ainsi donc, pendant que nous en sommes à l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère en la foi. Mais quand on a apôtre Paul alobi apôtre à Jésus basakana kana nzambe te tata mokeli basakana kana ete oyo mutu akolona yango pa kosani akobuka soki tango koki Galate 6 7 à 10 c'est chiga boké siko yo bosali cop na baninga boke ko lukambongo baninga na pe bazana ba famille bakelesa baninga wana pe bazana bana yo pe ka tem tozana bana batiki bandako na bango baye ko luka pona libota bozimbongo yo zimbongo wana onganzami yango nyonso omeli yango nyonso tango yo salindengo wana bandeko wana bana na bango balali banzala ba bénéficier te mbala mususu moko kutu mwana ni bazo bengane na classe yadi kendenge na kebe bako pesa biso mbongo mais bana wana bazo continuer ko bengana bango na classe yo zimbongo wana onganzami nango nyonso ole omeli osepeli possible ça passe oya yo e bongo ya baninga wana et pas ya tata mokeli oloni ndenga apôtre Paul alobi awa apôtre Paul alobi te ke bakolimbisa e kolimbisa mela yo te okofuta yango na tango kokoka soki yo futa yango te bana na yo to descendance na yo bakofuta yango ndenge Abraham atosaki te na mobeko ya futa yango te kitani na descendance na ye c'est chiga OK omoni ba makambo to solo beza na batu ba posa ba acte moko na kati na mokili osoka bandi ko betelela yo oki na mawa o yemo soka bandi ko tala vie na ye nenge leki balobi ba tiango lokola film ya kolinga te ko tala ngona batu wana batiaki elikia bayebi ete ndenge bakutana na ba pasteur basalela bango ba délivrance batu wana bayebi ke basala batubela batu wana bayebi ke babota bango na bomo ya sika baleka na banini na ba baptême komona yo koloba makambo zolo boke tata mokile limbisaka te nzamba limbisaka te moto soka aloni ko tokeli nanu malembe lelo mokile se ya kobeba lelo mwana mwasi lelo la majorité ya basi c'est rare bazali esika elobite ke bana basi nyonso bazali mais mingi ya bato sur 100% 60% to lobela ta bongo ya bana basi okomona soka bando beto lisolo mso okomona azana chance que la vie na ya longola zemi conséquence ni nanu ezana nanu wana to banela nanu wana moto alongoli nanu zemi apôtre sur la loi du karma bino lobi ke nzamba limbisaka te conséquence eza nini pe moto na soka besa la libongisi ne bolobi ete awa soki mabezali faut le conseil lango libongisi pe a conseil lango lolenge kani mekana ngo limbolela biso to baneli nanu wana nanu na mwana mwasi o nanu a continue na kati ya mokili oyoyo ndakisa longo la zemi moko to mibale to pe misato na mwana mobali par exemple la longo sape mwana mwasi bazemi na moto pe par exemple apesa ka batu mbongo to ko defisa yebi ke batu boke no longola bazemi na munganga o pe ba memelaki ba kopo na pe alongola batu bazemi mekana ko talisa na loi ya karma ne bolobi ke nzamba limbisaka te nini ezo peser sur bango malobe pa ina bino matondo mingi yango moni mingi ya bomoi ya bilenge o lelo bat bazo kangela bandoki alobi ndoki mutaloka ngai nzoka ndoki te me yo moko tala lolenge kani oyo za kotambwisa bomoi na yo ndeko nanga mopanzi sango yambo to koma to simba nanu esika o bino bosimbi wana lelo eza na batu mingi ekomelaka bango moto ayibi yo telefone ndakisa yo zui obwakeli ye maladi to maladi wana ememi eti na liwa
mutu wana akufi. Ça sali ma bête. Nzoka na bokoko na biso bango moko balobi nini balobaka il faut t'avouer et à moitié pardonner et likoloba mbeba soki o reconnaître yango elimbisami te mais elimbisami na ndambo mais ne leko oto ye koko ya suka mboka fumu ne songi nzila alakisi biso mokili alobi une faute réparée est totalement effacé. De l'Ikolobani, c'est toujours relancé bino. Mon sali mabé, mais réparation. Il faut ça la réparation, à ça la libongisi. Po yoza oza mwasi elenge mwasi ozu mukumba. Kasi yope ozala ki mukumba na libumu pe ya mwasi lokola yo mama abotaki yo. Bongo, siko mama wana azwaki likanisi ya kolongola yo izemi na yo te po na nini mbeba liboso ebandeli place wa yo babatelaki yo po na nini te yo pe obatela oyo azoya na libumu na yo pendant que yo poza mwasi destin to kozala na yo elingisi pe yo pe obota okela pe badinga bato obomi na raison nini etamboli ya bomo ya mo ya tolobi karme ezali nini mutu azokofuta mai azosala na etamboli ya bomo na ye nzoka soki bato bayebaki na mutu abomi na mondoki na mutu abomi na mbeli na mutu alongoli zemi na mutu alongoli si zemi na mutu oyo apesi mbongo kodefisa kutu te opesi mbongo po bakende kolongola zemi doni koloba mwana mwasi na elenge mobali apesi mbongo na docteur oyo asali makambo bino nyonso na sero abetelaki ba na sero abetelaki lisola lakisaki yo destination esika makambo ngo esalamaka na click wana nyonso te pa ya tata mokeli boza ba criminel bobomi boza na makila na maboko na bino boza na makila na maboko na bino boza ba criminel po mwana wana to molimo wana o bino seshika kokenga na pesi na ngaka mbongo kasi bino boko osala ba makambo kuna boyo betelingo yo za pire ngayo bisinga petite wana nenga za bongo akangami mais na moni ka condition na za nango yo permettre ngate abota photo longola yango même mon cher na za na eloko te basenga kuna moi 50 nga za na 20 soko olukela nga moi 30 nga na kotika libo na poche na peso ka $30 yo ke olongoli sene ko mapenga pe na za na charge ya ba makambo wana Galate tolobi bande ko batanga Galate 6:7 tiba kitati na 10 oya zoloba wana eza apôtre na bango na Bible balobi o soko loni na molimo kobuka wapi na molimo mwana wana alingaki aya na mokili awa ya mosuni aya kokokisa oyo ezali mission na ye nzo benga mwana Angelo tokopesa ata mokonzi ya mboka oyo azokamba biso lelo papa na biso Tshisekedi Tshilombo azalaki pe na libumu ya moto admeto ke balongola ka zemi wana lelo tozana mokonzi wana lelo siko tango yo bomi mwana wana molimo wana est-ce que yebi destin na mai oya lingaki koya kokokisa awa na mokila mosuni par rapport ya tango esalama kikeya na libumu na yo donc toloba deti faut mokosu nenga za bongo bato nyonso babundela bato nenge tolobaka bayaki tozo ata fumuki mbango tozo ata yesu soki Marie longola ka zemi wana voilà to pesa exemple longola ba majorité bato wana baza ba chrétien baza ba chrétien siko Marie azwi likanisi tolongola ka hypothèse akoloba kezalaki zema molimo mosantu tolongola mona azuka mais Marie azwi ka zemi akesi ko amoni difficulté les gars na longola yango akalongoli zemi wana c'est que a ratissé batu ya tango na ye période ya koya ya sauveur moye pe bato na babika ezate po oya lingaki koya desa ko bikisa bango ya effacer cycle wana donc aussi longtemps bato wana banonyo kwa mekosa na mutu na yo kozi wana eza yondo ko banda ko futaka yango ngambu wana ti yo ko zonga na mokila molimo bae wana bobomaka wana bana wana bobomaka wana boko samba yo na bango na mokila molimo yango apôtre Paul ayebisi bino awa soko lonaki na molimo boko futa yango na molimo donc sono longoli zemi za acte moko spirituel na bango acte wana spirituel pour moi na wana monani te akozela bino na mokila molimo boko samba yo na ye donc click wana nyonso ko banda na mutapesi makoki ko banda na mutalongoli zemi na ye muta ye po balongola bino nyonso wana nga na sala tubela na kene ko suko samba na ndenge nini nga na sala ki tubela nga batangi siso na église soko sala ki tubela no sala ki ngo pa yana e pa tata mokeli nini ezolakisa ke tata mokeli alimbisaki yo yango tebisi bandeko bato ifo bayebaka ke notion ya pardon existaka te pa ya nzambe po soki notion ya pardon ezalaka mais alongola nanu lifelo yango soki ezalaka bongo atiaka lifelo mpo nani
Ah bon? Satan existera pour nani. Oh! Mais oui, Satan existera pour nani. Pour ceux qui lelo balobi, nzamba limbisaka. Nanu yemoko nanu Satan. Pourquoi nzamba limbisa été? Tant que ça lit désordre na likolo kuna na lola. Pourquoi nzamba limbisa été? Mais a préféré qui azoya boaka ina se. Bisika biso ba faible tozali. Mais pourquoi zoaki était que bon yopé Satan au sali malade bon na limbiso cette fois-ci ko zongela ngo lisusu te. Donc les philosophiques conséquences ya baye o basala ka mabe selon la Bible. Mais logique yango wana. Baye penso bazo sala mabe bazo sala masumu. Si ba kozika na moto. Donc ata basenga ba pardon donc il fait le que si la te faut. Yango tolobi ceux qui pardon existaka. Nini la kisaka batu ke nzamba limbisa. Pourtant que mobeko ya karma eza ko exister. Loi wana tant que eza ko exister. Siko nini kokola sa batu ke nzamba limbisa. Pour ceux qui nzamba limbisa mais mobeko ni ko za lisu. Donc faut effacer loi na karma. Faut effacer yango akende ko bandela na ko limbisa Adam. Po bango moko balobi na kata Bible na bango oh nous sabimeli na mwasi abota maka d'office na lisumu Adam na Eve. Oh mais balobi ça la Bible. Donc tu te bota maka boye obotamelo botami déjà na lisumu Adam. Voilà selon la Bible. Mais selon la Bible. Tu bota maka na lisumu Adam na Eve. Siko soke limbisa maka. Mais pourquoi tu le loba na biso que to bota maka na lisumu Adam na Eve? Donc pour na nini pour lisumu ya Adam na Eve réparation nango isalamate. Nzoka bango moko ba yebi bien que lisumu ya Adam na Eve ne conséquences et salam et senga kike yezo sani aya ko botama po balobi lisumu c'est par un seul homme nde lisumu côté là qui mais c'est par un seul homme que le péché que le salut est venu. Donc yezo eli biso salut. Donc yenda yeko sala réparation ya lisumu ya Adam na Eve. Pour dire que notion ya malamu. Ya pardon ça te pense. Notion ya pardon et pas ya nzambe ezalaka te. Kasi yeba ko bongisa ba faute. Oh yo salaki. Oh yo salaki. Ba téléspectateurs bozolanda biso. Bozala bandaku. To sala ba mabe mususu oyo okoki kovanda te liboso ya bato beta yango. Ah to pesa exemple ya bato balongola ka bazemi. Olungusi sa mwana bato bazemi yo pe mwana mwanso pe longola bazemi. Yo mwana mwasi okoma na kati ya veni vedette mwana mobalo soka zuyo ako kopesa mbonga kia bimino kaka ba mususu kutu bazo pesa ya niyongo na likanisi ete to kosengela ngo bolimisi nzamba limbisa biso nzoka mobeko moko ya loi ya karameza liko existe we kangaka biso sejika kokia bike boko samba na bato wana abani ko limbola azo pesa exemple sejika kokia bolobi alanga nzema moko ya yemba ezande kona biso fali ipupa il faut avouer eza moitié pardonner nesonyenze la fumu kusuke muzala pana ngola mukitani ya fumu kimbango mukobi misala ya 1921 bango baye balobi une faute réparée est totalement effacée to komele nesiko esika wana nenge bolimboleli awa ba apôtre Jean apôtre Jésus bazo reconnaître que mabe elimbisa makate moto sengeli soka lona ki nguba akobuka nguba lona ki masango akobuka masango yango zo sala peke nzamba sala le plus grand juste et mokili po soki nzamba bandi ko limbisa limbisa eza lokola dete na biso kwa kuwa zo so biso bilili to sali na ekopa lenga mbongo ngana ke na ndaku na ngai ekufi na pasi yaki asengi nzambe bolimbisi ndeko moko par exemple toki kopesa akia zumbongo po ba mindela sali rebellion po ba boma batu ya komi na mbongo bela komi millionnaire akia kosenga nzambe bolimbisi be maboto ba buma ba papa na bango bana na bakota na pasi ba venir na bango ebeba soki nzamba limbisi batu ya bongo batu wana bakomona nzamba za injuste esungi batu ba comprendre yete tata mokili nzambe alimbisa kati kasi bo beti abo soulever point ya réparation soki ngai nazo mwana batu ya mwasi azalaka moseka vierge na bebisi na sukika wana te na kena lungusi se suzemi na bwakisi na kena juste mwana mwasi musu na sali ebongo nga mwana mwasi na koma na rozo azima Patrick na longoli zema Cedric na longoli nyeso wana batu wana siko lona mokili base belé moto musuku ne to sola bo akanga mobali na kisi azo bateke eko sukele ndenge nini ne bolobi ke nzamba limbisa la te soki balingi basala ba réparation ba makambo wana ba kosela ngo lolenge kani malobi pa ina bino yezo azoleka fu les olandai zashi wazalaki mofutisi pa mosumu ki péché ayoki ke yezo azoleka aluki na kata fulu wana amona yezu esimba ki te po azalaki mokuse amati likolo ya nzete nde esali ke yezu amoni abengi
Yesu Zaché tanga ye pa ya Yesu. Yesu ebisi Zaché lelo na kozala na ndako na yo. Mais eloko ni Zaché ebisa ki Yesu. Zaché ebisi alobi mutu oyo ngai na zwaka ye 10 francs na kozongisela 20 francs. O na zwaka ye 30 francs na kozongisela 60 francs. Mais maloba Yesu pa ya Zaché ezalaki ni lelo salut ekoti na ndako na yo. Mais pona ni salut ekotaki na ndako ya Zaché. Ekotaki par pardon, te ekotaki par réparation. Bon, Zaché aza mofutisi papa. Ndenge mabe. Ko futisa papa ezali musala ya Jules César. Oyo bazalaki na colonisation ya boumbu ya ba romain de kangaki ba. Yazo renforcer. Yazo renforcer boumbu pa ya ba romain. Parce que lokola Yesu aye pona ko libérer bango na maboko ya ba romain, andimi ko sala réparation. Ayo ko reconnaître que ça qui na numabe. Asela ki na numabe a reconnaître et puis accueillir ko sala réparation. Na mutu oya futisa ke papa ya 20 francs azong ici les 40 francs. Asali réparation. Yesu lobi na salut et continue ndako na yo. Mais ni ne sali ke sali. Na mela batu ba mbongo na ni ba ne sala sali double. Ni ne sala ki ke sali e kota na ndako ya Zaché. Bande ko batanga Luc 19:2-10. Bakomuna. Donc eliko lobake notion on esonga nzila e ko talisa biso ya ko réparer et non ko senga bolimbisi. Yango batinda mi nyonso ya Nzambe batalisa na ba peuple na bango. Yesu yango atangisi biso na kata ya. Donc mayeneso yanzila ina ngeza mayasikate. Eza ya sikate eza la loi ya nature. Eza loi ya nature. Donc ayeka ko rappeler ka ba indo na kata inconscience que pardon ezalaka te mais réparation des alaka. Ndeko tambi. Pasteur Toki. Ndeko tambi. Frère, oh nous sommes sala na lelo kaka ndeko ndimeli lekolo Yesu nyonso elimbisami. Ekolimbisa matepo Yesu ye moko atikala na kolimbisa mutu te. Mais ye moko azali cause, koya na ina ezali cause ya réparation ya mabe o ezalaka na nufiti bongo ya kolimbisa batu ndenge. Donc Yesu ayaki ko enseigner. Donc tu vois Yesu azali rançon. Ezali pona libebi o adana F basala. Mais yango esalaki ki ya Bible ezoloba yango. Na mutu moko nde lisumu yaki, na mutu moko nde libongisi ya lisumu wane yaki. Donc Yesu na Christ baza eloko moko. Po Adam azali mokoti ici, Yesu azali mobimisi. Oh, donc Yesu azali nde cause ya réparation. Par rapport ya alliance oyo Nzambe asalaki na Abraham. Donc eliko lobake noso ya pardon et pas ya Nzambe existera te. Ndeko tambi bosali musala na baninga. Musala nyonso méritaka salaire. Mais yozu batuana o melimbo na bango oboyi ko futa bango. Manyongi ya batuana, conséquence ya batuana. Mena mutu na yo. Mwana mwasa za moseka. Yozuye obimina ye. Obali ete otiki ye. Ba conséquence nyonso ya kokutana na yango na etamboli na vie sexuelle. Na bomo ina ye nyonso akutana na mobala skroke akutana ba aventure nyonso ya kokutana na ona maetali kaka kibo mwasi na mobali conséquence wani kozala yonde oyo olakisa ki esa biso de tukabona na biso te kasi ko kabwana mais elemo nini oyo sali ko lakisa ko kabwana ya yona ye nini yo sali comme réparation yango wana bato esengeli ba yebaka ke tozo tambola na mokili mabe na malamu nyonso eza Nzambe. Oh. Tolobi na bino bosembo ndeko tambi tozebisa bandeko baya kutanga nsiku ya semoro anza kolandela ba masakola fumuki mbango alobaki longi akuya kasi ya pas ezali nini tangu longi wana ye po alimbolela batu bomoi o bakoko na biso ba yebaki pe basalelaki ba yindo bazokoka kopusa na te batu babeta kata lisolo babeta na Bible. Pharaon abimaki na mwasi ya Abraham voilà tangu aye na Egypte. Pharaon abimina mwasi wana na Sarah. Mais mabe wana esali que Nzamba siliki na mabele komi kozika. Désert de Sarah. Mais Pharaon tango azwaki bozu apese pa ya Abraham. Asukaki kaka na bozu te. Lokola acte wana ya posaki yango akomaki tina niveau ya ko toucher nzoto ya mwasi oyo aza ya yete. Mwasi babala. Mwasi babala. Nzamba yebi libala wana. Ndeti na wana azwaki pe mwasi mobimba apese pa ya Abraham. Agar. C'est-à-dire, ndenge ya posaki acte wana et pas ya Abraham peut a posé acte wana et pas ya na. Et pas ya Agar. Donc, les seules façons ya ko réparer l'oko wana. Na bozunion so ya pesa kiye. Et koka kite na valeur. Ya mbeba wana. Ya mbeba wana. So kite kozwa mwasi mobimba ko pese pas ya Abraham. Non, c'est chika kokia.
ndeko tandi polemi zela nanu tozoya zela nanu sikoyo mwana mwasi oyo olongoli zemi obomi mutu mobimba siko vanda kanisa soko sala yango mutu wana to mwana wana oko remplacer ndeti na nini zemi wana yo longola oko remplacer mwana wana ndeti na nini mutu ayibi yo telefone yo bwakeli maladi mutu wana kina liwa nzoka logique ezalaki nini réparation yepe azongisela yo telefone mais yo tango comme na niveau ya kobwakeli maladi mutu wana akufa po yesu qui faut ça la réparation a besoin téléphone azongisi yo si il faut ça la réparation faut zongisi na bomo donc yango moni bomo ya bayindo batu bazokende de ngambu angambu siko moto wana oyo zongisi na mokila molimo akufi soko remplacer ete cause ekokitana. Donc à chaque période il y a génération na bino il faut que futa kapé nyongo ya mutu moko azongaka en titre posthume ya mutu na bino bobomaki ya mo moni ça baliwa musuna kasa ba famille na famille yo koma ko kufela batu mukangi eza makambo ya lelote même suku za fa kutu bobota makambo ne bala mususu bakoko na bino pe babomaka soki to comme na période wana il faut eloko wana et se répéter et puis batu ba yebake elo na makambo kie ebuka makayebeli okolo na mbuma moko ya nguba kasoko pikola boni. Alors, tant que vous opposez acte, acte nous aussi les amoqués. Kasi ba conséquence. Ya mwana batu sengeli ba yebake notion ya pardon et pas ya nzambe existarati. Oh yo loni yango kobuka. Na koliki ata alanga nzembo moko redi ayemba yango na boyi simaliwa nanga bana nanga basani. Bani okwama. Tozwa kaka lelo ba dictateur nyoso baleki na moki. Madilu ba yembango. Ba dictateur nyoso baleki na moki. Ba o nyoso to ebaki puissant. Tozwa ta lelo tozwa ta mwana Ben Laden et pas ba américain. Ba yidi ko mwana Ben Laden. Ba ko yamba ina lisi. Ba olimbisete. Ba olimbisete. Mwana Ben Laden. Ba olimbisete. O kasaka makamutata na bango sala bango. Omoni et pas américain ba ko limbisa yete po babiki makambu tata na bango asalaki bango. Est-ce que Ben Laden nemta koisa ba tour wana bana wana bat ba koisa kiango bana wana te mais lokola mai wana mtasalaki yango papa na bango automatiquement mai wana eseni donc ils ont incarné ba ceux qui te comprendre malamu neza yo papa kufi to bénéficier na mutuka ya papa ba mapango papa atika ba nini ba compte bancaire papa atika lo lenye moko na ba charge négative o na bébé papa sala to ko bénéficier pe nengo ndeko na ngai mopanzisango balobaka tout effet physique et la manifestation spirituelle kaka ndenga bo hérité nyonso wana yo tangi wana ba avion mituka bo hérité yango bo hérité pe na oyo ezangi komunana nyonso ndenga bo hérité na papa non bo hérité o monani ndenga bo hérité o monani o pe monani te bo hérité pe yango. Bon, nako beza bosembo ya tata mokili yango te bisaka bayindo na mokili na biso likambo koeli yo famille ebongaka te bo avansaka te kokanga nanu ndoki te esika mundela komisi bayindo yambo nanu ba effacer histoire babungisi histoire moye bayindo bayeba mai na bango eleka ezate toyebi te famille yo botami okuti kaka famille obotama na famille mais na famille wana ozokuta makambo ndeko mopanzisango nzambe tozwata mutu asali mutuka ayebi ke mutuka wana ekotambola bakreye kutu nzela bolobi yango ba autoroute po mituka wana etambola malamu bayebi ke mutuka ekozala na posa ekokutana pe na baproblème batie même bapièce de rechange voilà bayebi ke mutuka wana ekotambola na nzela bazwi kwado mobimba batie na nzela pine koyokobeba bazui ba station bationa pobo sa provisionner na ba carburant botambola malamu et bongo mokeli o aza tata mokela keli mutu ayebiki ya kotia mutu na mokeli mutu aza na baposa mutu ifalia mutu ifamela azanga ko prévoir bomo ya mutu pona kolobaki tata mokela kela bobola te akela pe mobola te tata mokeli ayebiki biso no surtout tuza ba riche pona nini atondiseli biso ba bibali atondiseli biso ba bisa atondiseli biso ba mai pona ye mutu akoki kolala nzala te tala mutu azo souffrir azozanga tane eloko ya kolia mais vanda kanisa ndeko na ngai kokanga nanu ndoki te zonga na histoire luko yeba
na baebalekana kibino bolonaka nini na kati ya libota yo botami na libota okuti na lupango nzete ya safu nzete ya manga mais luko yeba nani alonaki yo zoli avocat ozoyeke lenge avocat mais nani alonaki po yokuta nzete wana ya avocat o musuku mutalonaka na liaka pe aliaka pe kutu yango te mais yo ye ozodondwa na yo yo komi na koteka pe kutu okomi pe oteka ozozwa mbongo siko mutu wana alonelaki bino nzete ya avocat ozozwa ozoyoke lenge luka po yeba na molimo alonaka nini ba téléspectateurs eza grave biso toyebi ke nzambe alimbisaka me makambo toyoki na mokolo bwa lelo na nzoto malili ndeko esika ozali luka bacentre ya religion africaine esika ezali otanga nsiku miasemono ya nzambe ote oyeba nini esengeli osala mpona baréparation ya bamabe osali eza na mateya ya mobimba bokoki kotanga loi ya création nde ekopermettre oko kosala balibongisi ya bamabe oyo osala sejeka kokeya bolobi bie soki mabe ezali libongisi ezalaka bato nyonso baza na baforme ya bamabe oyo totangi te me moto na moto esika avandi na émission abandi komituna mena komiloba nga nasala boye nga nasala boye nga nazongisa boye nga nazongisa boye basala nini na ngonga oyo mpo bolobi une faute avouée eza moitié pardonnée mais elimbisami te kasi une faute réparée est totalement effacée bandeko wana ya bongo pamba te bazosinele biso tozochite na suka émission basala nini maloba epai na bino mantondo mingi ndeko na ngai mopanzi sango tambi koka kaka na nzela na kolika mikolo tozala na kati po tokende na kochite tozoleka na nzela tozaki na biso kotambola namoni mama mukolo azobeta mwana sakola kozala ba akokozala ba 14 ans déjà mwana sakoli mama azobeta mwana mais na tuni mama pourquoi azobeta mwana et puis mwana koli na te papa mwana azama be apese ki mwana mbongo ya minerval mwana kende kofuta mwana ki kolia mbongo mwana ya minerval mama nda bandisi ko beta mwana ngana tuni ngabite mama yo pozo beta mwana kasi yo ko utaka na bo mwana ti na parcours na yo ya bo mwana oyo utaki eza na mukolo moko te yo pe papa na mama bapesa ka mbongo ya minerval yo polia kango oh te papa eza bongo te est-ce que ngaso na lia ka mbongo papa na nga yango pe fali ya mbongo abi mais mokile eza bongo ye pe lia mbongo papa mais yo ndima ke obuki kaka oyo lonaka tant yo lia ka mbongo papa na mama papa bapesa ka yo bayo kaka passe siko lokola réparation wana osalaka yango te yo pe il faut buka ngo na mwana oyo siko yo tango beti ye eza lokolo se justifier et bongo yo moboti mama no na papa no raisonner pe babetaka yo soki bango babetaka yo yo pe beta mais soki bango babetaka yo te mais ye pas o mériter ko beta te tika ye po ye pa ko bota akobuka pe na bano ye pe akobota bosuka kindenge nini lobana mais mama azonga ki mutu yepo bani ko kanisa azongi mutu na fse kanisa a reconnaître que ye pe mokolo moko aliaka mbongo mais baboti na ye babetaka ye te donc la majorité ba makamezo comme la biso eza kaka auto sala ka biso to sala soit ba boti ba sala soit ba koko ba sala yo moko libota pe ba ibanso ba sali yango yo poko so poto sala libongisi siko to ko sala nini yango wana to ebisi bandeko TV za ngonga mbala mususu to ko ya sima poto la kisa bandeko ndenge nini ko sala libongisi na tango oyo moto asali mabe bongo pona lelo lokwa toza ko kima sima ya ngonga nde to promettre na bandeko na biso mbala sima to ya nde to ya ko sala continuité ya mai o tozo ko solola lelo po ba inde sengeli bayeba mokili kasi yango to ebisaka batu ke nyonso to ko loba yango boité na kati ba plateau pour awa to sala ngonga kasi bandeko baya nesiko zali pouvoir moza partout na Kinshasa na ba nyonso to zali na ba baza libanda Kinshasa ozuli ba ko kolanda ka émission partout bisika ko la ba numéro eza affiché ezali na ba réseaux sociaux bokutanga nsiku mia semono anza po boyeba makambo po soki batu baza na boyebi ekotindika bino lisusu te na kosala mabe bokobanga yango po bisika o batu balona kaka mabe na mabe seke bozo tonga bino moko mokili ya mabe na mabe mboka moye bongeza te nzoka ifo batu balona ka malamu po ezonga kape malamu po nyoso pe etambolaka malamu yango moni bamomo ya bato ezokuka kopesa numéro ya téléphone pona mayewana nakolika bolandaki biso partout bisika bozali numéro na biso ezali 089 63 84
017. Ce qui te là 089 63 84 017. Na ba boko komela biso ezape na WhatsApp boko komela biso tokozanga te to bendi suka mais précision makambo oyo soki batu baye bakotanga yango soki batu baye bakotanga yango na babisika nyonso ba centre ya Vova Moizali bakotanga condition eza nini po mutu atanga ye condition eza eloko te papa na ngai mopanzi sango kaye big na volonté na yo donc ofele ngonga nyonso yo koya okukuta na ba centre na biso bisika nyonso balakisi na biso bazali po bozwa boyebi ko donc batanga ofele gratuitement donc po sunga mutu asala réparation sengela tanga moto ayeba po balobi mon peuple périt faute de connaissance yango moni même Afrique tozo koka kobonga te po tozangi boyebi po mai mingi bayindo bazo sala yango zo sala ke même Afrique na biso to vandela na kati ya lifelo po lola na lifelo nyonso ezaka ana moki soki tozo vandela na lifelo po batu baza kosala na mabe o bango moko bazo bateki ekozongela pe yo na moment opportun tant que pe boko salela yango libongisi te mabe wana eza ko continuer pe eza kokola matondo mingi na bino ba téléspectateurs bolanda ki biso te biki ero ngongo na banda ku fuba boni ko milobela pona nini émission esili télévision ezali ngonga to ebisa ki bino ete Vova mo télévision ezali etando ya éveil ya conscience ya l'homme noir émission nyonso kokuta na Vova mo télévision ko zapete lukota la yango atokuta ni émission ya bale atokuta ni émission ya musique émission nyonso kokuta na kati na etando oyo luko utala na chaîne na YouTube na ba mwangiso kuta na ba émission lukota la tala nyonso ke peso boyebi le to sona ki sur loi du karma ba pasteur le lo ba biso lo maté ato sali ba mabebele oyo boma batu obela batu bambongo okanga batu na kisi obebisa ba via batu osoba na batu nyokola soki ka kokomi na siko reconnaître kombo ya kolo yeso sengena ngo bolimi se nyoso elimbi sami okomi kelamu ya sika c'est jabo ke abia nzala pana na ngola koko ya suka mboka lobi il faut avouer eza moitié pardonner ndenge bato mokili balobelaka kasi biso c'est l'inspiration ya tata mokili il faut se réparer et totalement effacer soko sala ba mabendeko ba pesi na ba vexer ba apôtre Paul ba apôtre Jésus ba pesi na ba vexer au Jésus mo kazo lobelela soko sala ba mabe luko sala libongisi soko yebite c'est je ko ki atali c'était ba centre ya Vova yo za libanda Kinshasa na ana Kinshasa ezali partout libanda Kinshasa na kati ya Congo ezali libanda ya Congo na Afrique to pe na Europe ba o bazo pe na Amérique na Asie soko lingo tanga ba enseignement oyoyo benga na ba numéro eza affiché to orienter yo ici ko zaleli po totalisa yo to tshona contact na bato ba kotangisa yo ofele condition zali kaka kaye na ona bik mon peuple périt par manque de connaissances eza na kati ya Biblia donc soki bato bali konyo comme nyo ba po bazangi boyibi botala makaba yebisi bino soki yo muto zwaka zemi ya Yesu longolaki soki yo muto zwaka zemi ya mfumuku so longolaka soki yo muto zwaka zemi ya mfumuki mbango longolaka ya bato nyonso bayeki kobundelela bato koluka bolamu na bango soki yo mama muto nzamba préparera yo ndo so zemi ya mwana na longola bato na paso longoli zemi ya mwana na bato na no so ni bakoti na passe onesa na mutu na yo ba numéro eza affiché sur lingo yekola otanga ofele benga na ba numéro wana osepela ki na émission to songisi matondo mingi na fumu kusuke muzala pana na ngola o ba pesi biso lisusu espace topé etando oyo ya bonsomi oyo ezopesa bino boyebi ya mokolo na mokolo to songisi matondo na DG na biso DG ngunza bokiti to songisi matondo mingi na ndeko kwa ku basongaki biso na talatala pona nini te na ndeko ntimba basongaki biso na nzela ya kolamba yango na nzela ya régie na nzela internet tomoni kuna ndeko ngala 9 lumière ndeko kikola pe ba accompagner ki biso na mokolo mwa lelo na kati ya studio invité mokolo mwa lelo ya ki sejeka kokeya oyo pesi pesi ngo epa bandeko ebele ba mona ki tamolai ba yambaki to yambaki bango te ngai na présentation ya ki ngai noko na bino tambi koka to beti sous cette benga na ba numéro eza affiché pour ba orienter esika nini kotanga makambo yo po to sala libongisi ya ba mabe oyo sala po ete obuka yango te obongisa venir ya yo pe ya bana na yo kimi atata mokeli ya fumu kimbangu balongo na bakoko ezingela bino na bandoko epai bo bozali to kutani na mandaka na biso ya liko ya bayindo totelema la mabele, le poisson windo tombe la mabele, le poisson windo tombe la mabele, le poisson windo tombe
tobundela mabele.